Mbote mbote batata ba mama bandeko ya bana Zaire na pe bino mbote eza mwana bino leki na bino mama tonga ye lisusu tolobe ya mama mboka na biso mama Congo. Bano nanga na mwa ba réseaux sociaux na mwa pe na groupe ba oto tela biso wa neve ya Vital Kamerhe akufi. Mais no mona baluba kwa na rolo ba batali bate baluba bazo sepela. Ombonga masumu boko futa yango omwende bokomi kokufa bandeko nanga baluba nabenga bino ata bandeko. Est-ce que boza bato bo raisonnaka bo ana conscience to bo ana planète musu bo vivraka to bo vivra na planète onga mama tonga na vivraka. Mais nazo kamwa bino lo bo benga Vital Kamerhe moyibi mais bo benga coach entraîneur ki bino on sait que 9 match eza Félix Tshilombo 9 match eza Félix Tshisekedi 9 match eza mama Marthe pona bango mtu pe ba coachaki pona batabi donc Vital Kamerhe aza coach azosala nani équipe na ye entraînement kitoko siko joueur oyo bande ko confier 9 match vraiment simbaki match vraiment donc ezalaki Félix mais Félix ba muyibi to solo va bien peuple congolais mais Félix a muyibi Vital Kamerhe atangi Félix combien de fois 9 milliards tozo na Félix alobi en route arotanga ta donc 103 fois azotanga mais bino bataliba ta botangi peuple a hôtel matako lobelo te boko sa Félix te Félix to ba série to yoka ke ba mbongo ezotambola na Europe bambongo ezotambola Marthe apesaki mutu boye mbonga mema mwasa Félix okomone nanyo soki nani okomone kima apo aza rwandaise moko boye mabundi minene apesaki batu mbongo bamema tubande koyoka na ba réseaux sociaux ape tomonaki yango to Félix ayaki na Londres mbongo bakabola na hotel wana tomona na ba réseaux sociaux siko nani Kamerhe aza moyibi Félix na moyibi te ba Christian Tshisekedi ba miyibi te ba Marthe ba miyibi te mwasa Félix a moyibi te bandeko Félix bana ba miyibi te boko futa yango kaka ndenge neva Kamerhe akufi wana lemsu na accident mais bino bokufa wana masasi mkomsu bolali pe bolamuki te bakoko da batelemi boko lia mbongo wana te bazanga mobutu bakenda api na laksa bino na lobela bino bato bakangaka masolo ya Zaire basa bato kozwa leo bazalaka wapi boko futa ngwa génération Félix nenga zana ane loko akoki kosala te Félix muyibi munene yaki cop na ye alobe changement c'est Martin Fayulu Madidi bo comprena ki yango te yaki cop na ye to banengo mona ko tutura mboma to finga tura mboma yo lingi filme tura mboma lingi so bobenga bete pa na ye te po bi peuple azokufa bo robenga be ya lembi be meloko ezate mais bino bo changer te bolanda pe Taliban bino tura mboma changer. Donc bozala bino ka wana boyiba pe basoma bambonga o bazotanga on dirait moi ba 10 000 francs congolais te ba 100 milliards ba 47 millions donc moi na lokwa Soriana wana so Soriana donc moi na ana jiba comme neva na mbongo na âge wana mbonga na musique ya papa bon même nizo ba rozo mbonga ba kimisa pa jiba on va ne kitoko po eza mbonga mwana ye ya makila peuple congolais mais jiba ozwana ngo jiba tina mwasine cop jibe to mona ke ba réseaux sociaux ba otangele mbongo na chasser à vivre ya mwindu yo ngazimbo bando otange po na ko robinsa batu na Lubumbashi nyonso wana toloba te peuple congolais telema baluba bofungwama mboke ezoke mabe bozo sacrifier ba vie na bino likola famille moko Tshilombo famille moko bozo sacrifier vie za Tshilombo lelo Tshilombo 2023 ya musika te po élection na mboka ne kozala te ba mama ba papa il faut to sa ba voice il faut to le kala be mission élection kozala wana te siko bino baluba bozala wapi c'est totali Félix lelo nenga zawana na ba deal na sinyaki elo nini wa koloba 2023 soki élection kozala po kozala te meto bolo ba moyibi bande pa Félix moyibi munene nano banda kozwa mbongo banda katwando ko mona ngola ba réseaux sociaux ba bana ba soda ba bana ba episode zwa ki mbongo ba sera chibala ma wanga naka ayoko yiba eso élection moyibi munene mutachekula munene na mwasi na ye nanya yebi bangote lelo va bozwi lo roi Tshilombo bo pesi ye Congo mais akosilisa ngoti akotango vana tona asidi Congo elimo emuyibi famine basa enrichir na tamuke mbongo wana ba Christian ya bangwana bazo renier no bazo yango wapi pe bino
Moi so milo so ki milo za na Londres kara munono keba na yo ata mo sandumba oh yo ke koloba nini peuple congolais to sambela pona liwe koti na président tout fina yo tango Félix akende ko signer ba deal na ye tango bino so bokende kuna na Congo kuna to tinda bino siko peuple congolais a ko sambela na raison ni bo benga mukuna bo benga batatu na ba mamu bu sambela pona ndeko na bino biso te. Peuple congolais ressemble la pona Chilombo te aliaki bilonga mbwaza na mbangu akende badil na ye asili sango ye moko bandeko bo panzele video oyo vaye kome pa na ye audio oyo Chilombo wa mutema mabe futa ngo génération tande ngo komi yo ngati bandeko bazo kufa wana na kati ya présidence na oyebi je wana jijo akufi wana oyebi je wana bakolandela oti na suka na minute o vraiment ko justice solo ezali wa va to kosa te Kabila va koti justice solo wana po babimisa ona mutakala na miso abatu ba emilie yo po bakovandela o bakolongolo place wana ka ero ba memoti na suka kamera kena kokuta na Kabila makamba solo to eba oti le longue histoire. Siko Masario so Masaro so ki Masaro aleki no orgueil tout azo lobane aza calme po ani ba bimisa ba vérité nyonso ba bimisa bino famille Chilombo nyonso miyibi na mwasa Chilombo ni akero muyibi ba bimisa bino na miso batu po anini Kabila alongola Chilombo na pouvoir muyiba pesa e yo ngasi nane kamera kimia ndinga zana boye bien ngote kamera coach o Chilombo a coach na Kabila do yana kati a vrai coach yo siko zobeta nef Kabila siko yana ara na millier donc ya opesa ka ba passe Kabila opesa ka ba passe ezui oh état de droit siko Kabila osukisa bino boyebi je ndenge ekende te Kabila na oto ba obimisa siko kombo ya Chilombo ba bengse kuna roi mutunya sorte après ce ko Kabila ozo ba longoli Chilombo après bino to ba comme c'était de droit banda ki Kabila ba te état de droit c'est musana ngo pour Chilombo alia kimbo après ba luka ko bo vanda table ronde simba te peuple congolais tele malumbe mwete to bomala na mboka wana to tika mutu te to ero tika mino te to ko bomana na mboka na peuple congolais telema boyela batu ba français milaite na ba procès ba caméra wana boya oloba na batu po ba mama bazana na bunya kuna na suka ba oyo kati po ba ba ko telema pona mbona ba te to mema mino tina suka peuple congolais lisu liko alisu Félix ane loko sa teza mwana bino lek dem no mama tonga na lamsa bino biso to ba umbu te la mboka mindele to liesa ka bando na biso na kin kuna gouvernement ba bola kambongo to yaki ko tika minote so que tas de droit ça là il faut que Jeannette Kanambe akende il faut que Zoé akende il faut que André Kimbuta akende et il faut que Gentini o bon ba tu na yumbi akende dans état de droit ça wana ba théâtre bo memela bato moi biso mobilisation da peuple 2023 élection zate ata ba député wana bazoya ba okabola mbongo ba okabola biloko po bo voter bo 2023 pas d'élection ba Rwanda bokote na air rwandais ba on to ba voter mais 2020 to aussi la na bino lisu likwali to beta bino piken trop c'est trop to ero tika bino te na ba zoba ba congolais oyo ba souhaiter Kabila pe joyeux anniversaire Kabila nga souhaiter lo bo kufi malam na 2020 Kabila to boma okanga ndenge nani akufi cousin ya nani ya Kamele ya kufi to boma bino bongo ngam kolango ngai fo apia ka nzete po nena ko teta yo na mukongo Kabila ngane na inayo yondo yo be samboka do yo va yo vanda na roi moko do okabola no ka ba pasi yo va oza grand si sa mat va medio do vanda na milio pesa ba pasi be ba peuple congolais sanza yo yango nyoko la peuple mboke ke tata bokoti ba Rwanda mila tata bokoti ba soda mil tozo mboka na maboko ingeta peuple congolais le peuple gagne toujours botelema pona mabele na bino to ala mabele moka Congo baluba so ba comprendre te ete ya bango ingeta